na makambo oyo etukoleka awa na ntina na botongi Yerusalemi. Na 5 mois, Papa Mfuma Longo abandaki kokebisa biso mingi. Po tango emonanaki ete bapapa bafandi ngonga mulai awa, batu mingi balukaki mapangu. Tango wana Papa Sudi mtalaki responsable. Mais bapapa babendaki matoi epai ya Papa Sudi te kopesa mapangu na batu te soki biso toyebi te. Po batu mususu azali mondimi, kasi bizaleli na ye oyo azalaka na yango esika ya kofandaka, soki aye kokotisa yango na nkamba ke afandi awa ekokokana te. Ndenge kaka papa alobeli yango na 1960, ba volontaire bato baibi misala, kasi bato pe bazali na se ya mibeko, pamba te Yerusalemi to nkamba ezali mboka na mibeko. Na tango wana bakan ezalaki muke, kan Kipaku, kan Fuma Weno, oyo na Mama Mwilu bandako ezalaki penza te. Kaka peut-être misato to mine. Yango bapapa balobaka ete bato baoya kofanda na nkamba fo bazala na se ya mibeko. E bisika ya kotonga bandako na Yerusalemi fo biso tolakisa bino. Pamba te biso tobotami awa na bapapa babotami awa, mais na âge ya 3 ans to 5 ans Papa Mfuma Longo Papa Dangenda babandaki koyeba bisika oyo babandaki kokende te ya makamu si Papa Simon Kimbangu na Mama Mwilu bazalaki kolakisa bango ete bisika oyo ezali bisika ya bilembo, ezali ya kotonga te. Kasi lelo tozomona le contraire, bisika mosusu oyo ezali ya bilembo tobandi kotonga yango. Wana nini? Tomoni ete mobeko eza te. Menzoka nde bapapa bapekisaki kotonga tongela te na kati na Yerusalemi. Pe mutu oyo akofana na Yerusalemi oyo akoboma mibeko ya Yerusalemi. Yango mingi alobelaka yango na Kikongo. Tosalaki pe effort ya kotraduire yango na Lingala. Tolanda tokotia matoi. Papa Dangenda azolakisa géographie nyonso ya bisika oyo ya nkamba ndenge balekelaki esika na esika. Oyo message tokotia solo asalaki biso rappel na 89 wana. Mais na message ya 89 tokotia message ya 85, donc juste après inauguration à temple. Ndenge nini bato bakofanda na nkamba, pe ndenge nini kotonga bandako na kati na Yerusalemi. O toyebi mingi Kikongo tokolanda. Akolakisa bisika nyonso o bango babandaki kotambola na Mama Mwilu, esika na esika na elembo na yango. Na esika ya longa na likolo wana menacé. Eza na vale wana na se tolobaki ke vale wana eza tekotia milona wana nde kumbi. Donc nzela Mama Mwilu abandaki kokendele longwa ngombe Kinsuka kokende ti na Kimiala ti na Nzanza Bisadi ti na longa wana akeko kita tokolanda.
Bafuma uye. Munankumba seye mwane mwanda velela tatantwani msuka tomene kutolonga. Kututangira dia ko wumana tangi muna Yesu. Tadi mbuini fodi ambo kadilwaka. Kadi bilumbi bako onsono misi kututakulutangisa. Tuko di tutatangile misiku mpasi voto akarabalunga. Nzambi diambo katulote kazole kutugidi kila kansi. Yani tangu za onsono vosu yidi ke diambo mambo mamingi mayitanga na ntwala. Tango koko munabi kapuya babiole bite nyingi. Tu kabu kina kentete. Iki kiwele tanga kuna 23 ngeko ko ngidika wabukatele Joshua kapukia kyantete nzila ya nsambwa ditubati kidingi wao situbantika tanga siami sakaka yekala kibakala mokeba yevanga bonso bwena nsiku miamyo miakusikidisi sielo kiami mose kuvenga miani myoko kulubakala ovukulu monso ka mpasi watomanitu mumamo mauvanga kuyambulani nkanda wawu wansiku wavambana yenwakuko kansi banzilago mwini yefuku mpasi wakeba yevanga bonso bwena mamo masonokwa muwawu kadi buna una tomesa nzila aku yebuuna tomoswa mama ndo sofo banani tata nzambi mutasiku sofo Yosua ubu kati moni kitamkulu tangira siku basi kutakulu tangile mujabele kya mutakituke bweyi twatoma kali mafangu matutaganga ntangu yika madeni kala mabeto kubeno lukalanga kuyedu sedimi bana baba keno bana baba bakala matoko yezi ndumba kuma kwa fauka. C'est-à-dire que tu as fulu bitokuza yizi muna 1922. Bitokuza tadi momo ko toizi mona na tata kagai kila musanduku. Muna 1927 kia tatu lumuki na tuziti sakyo. Kadi mama kaizira komendamela kuzisala. Kansi muna wawu kena vo fima dioko katula mumaza. Ebubu tangu yifweni mompimba yina kyazole mvula ya noka ya saka bona mama mwine mpasi ebindo kondo kubina kabilo kono bankabidibi ebubu ngile tula muna maza mvula bindo kana nanga bya wosiwa okwenda kwa nkuka bien onakasa kunsika masandanga mu 4h30 bota yizingi mukara kulendi tomboka kunako muna mbela muna te tisabuka ututomboka te yewe ekinanga kambrik ukati fimaza finagana sari bizinga bebi kedi be kazini gana tama ebu tezalwa bino kunigane tata alors bubu tangu tezalwa ki konso bu na budu zabidi mama tufuka mane tata kizini musalako ntantu zina ya muda bana bako kana khala ko munomosi kadi amoniko nsiku kelendi gaikako kanti nsiri gaike mpimpa pasivo ngizitala bindoko ndoko bibi bona tata ngatu bikoko mu mazambimve ngindombele nteten lemvo bokatula ke kulu munazinga ke bikedye sanduku de tuka ko zulu na pawo muna maza ye mono ye mama tusengukele tokole muntu ayikidi mama emwilu nge kuzeko lumukya nsiku kike mama tata esimoni unjambudila ntekele lombanga ndombele luve ntantu za bana bako tata yani ndo c'est vrai kandi kabwako nga hunu kiki nga 40 ngangira kunati unatofutuka kuna nzo mama baka mane maladi fiat sala ngofwa lumbu kya tatu tuziti sakyo yisiku myo tutakulotangela sindolokoto wawo sikutanga diaka muzosu wakaka kapukena kya makumole ye tatu nzila yina ya sambano yidiawu lukala kibakala beni
mukeba yevanga mamo masono kwa munkanda nsiku myamose kalwiti vengama kani kulubakala ovu kulumonso. Amen. Papa mikomango yiku widi yelu widi kadindinga yina bene bagonso lukubikidiyo masema mingudi zami ekukwa beno ekutinga kalini kwa yokela ko kama na kwa yokela sariri sakubaka tele nyamananki beno lukalanga kuko kwa vauka muna kileke keto mankondo masakuna papa ndanga kitimu 1910 kakuna mo kitimu 1901 kitimu 1900 kizebe miko koko kwa zale mankondo ituzi baka mpeki mpwanza tukotolo kwetu Yerusalemu mankondo mana wakala kitimu mana kitibu koko ngombo kwa diako ko kile za mama na bima bina papa kuna wando ndimba mfuma ebe kukwe diambo tukuzijidika koko ye mama katika tuledi tombo kama mambo konsiku tuende kutumana mbele mbade betu twele kutumiki ngoma ale ye kokimiala butukoko koko ale tuzijidika samwe tukoko ebu tufutuka nzila kumisu tutakaikila mundiambo nanke ami kuma kwa vauka bubenu luzivwanda kuku silukitulili kuma kwambi mbadu buru widi muna siku mpasito luaka gananga kampamba kuluta yole etu sevo kampamba kuluta mone mpasa mpira yi luvwidi ntoto mino kansi bubwe huma ludila luteka lomba mudiambo nanke ame nzambi la luzola landa nzambi buka televo moma mbimbi tu yambula buna tulanda kake siku meyani kwa mbote mwana kaka tumonako ili adu tu yambule no mambi mana katujidi kanga ko beto mudi bundu deto ibatu sevela katibo buna idio tubi kulanga mazoba mudi amuna minsiku batata yiba mama tuzola zana anando mutule ne na diambu hunu kiki diambu la bakana yani buna lukatuka gaga c'est-à-dire ebiambo timpele lokona gana ne mbote bantu ba visa luli nkara mpemba bankumi ni kaka kuwata didi lukume no nkara mpemba buna mbote kai kuizako yizidi tukana no bambote si kota kunzo onso mundu lombele kele ka isari kon sitika tuila kona nzoami bebe mbi lulu nanga yebi ndia sale yebangonia yeba nsizi yekedi nkebi mabilu lulu nanga munzwe lu katule no tu kama na lumuka wunu kaluvutula ndiaka tuizane kaluvutula diaka mna nzoko lena kono wo kanilo ga kulen kalu kanse enen ndoki pasfetu mutamudile esike ndoki zene yono ngatu ankatu kwani banka kama na tutila na nagate kuna Brussels bi yule nani wena ondoki gale ni tamudile kwani ko kanse wo ko tutenena ndangwa nsolo lo ka foenete ko papa katadi ambuko tembe kubukula to teka vingila tukumpa boy kona longi kwa mika ko batu bakaka bono kilene ko tamudi bono tata simani kibangu ko dembe ke yani papa yena ne yamudilanga bandoki mono bulemfu mpasi tata bokantela bulemfu ko mwana mikito ko mbadi zoba idi ade kitiro ko mizoba ye bandoki twara ka sa 20 tona yendi pasi utobe to ko longe mfuga ta kudika widi kite masikene ngempipa bifwana ndo papa ka kunsami diambuko sidi na manta ntandwa totolo wele ku Brussels mwavyo ngendele ke totolo ko ndiko kele yako nzambi buka kutale kakuwanga kudiambuko kadi sebi wana ni matata dengenda wenena kadi kazole levo kamuntu mosoko kwenda kumambi yani buka zole vo beto bagonzo no bambi tokota kama na mpakani kampangu mpasi na wo mambo ma retraite di mayila mana sadi batu ko bavi siliko baba sadi sanga per retraite babi ka bavi sanga ko toto ina toto ntelengi de suka musamba ke tiluidi butabaka communion yantete mfumu Yesu
asala de banu ko tan tamudi la de ne kami to bambi ko to tokal ka yani pe ale wizi di kon bukena vo ata yeve baga ngembi batini kuna futa mfumu Yesu kutubwana wizi butu kama na kimuntu kuna futa ebu ko tamba la zikinanga le 1er avril et le 6 avril 1971 gasala ko ni tantula kaba sabuna nonkatu tu kama na lumbuja wunu lu komenzweno ale tuele ko retraite bu tuele ko retraite talanku ngabo bitadi tan hawo yi jamana kami tadi talanku ngamina jamude lu lendo gandimba wugu ndimba mfumo kuna vula bagidi kidi kan ko tumudi ambo mundele mavangu mene yani mtino kaka mbulun tempe lendele tumonde ndi ndajidi kebo babongele ki babantudi di muna pozo ya mtino kaka mpasi fukizi onda walenda kalendi lenda kwa kane wise lendo lumpungu kuna bamame batate gazala de banundi tutambulira mfumu Yesu kantango batutelele tuyambuleno nzile ina mbika tufutukila ndiaga ko twende mna nzile ina kalendi ya mfumu nzambi telele kwa Yosua kwendi nzila nkako landa kaka tanga misiku miyagana kwa Moise bubu beto nsiku tutatangula c'est vrai di ambudi kuiza kani mu 56 butatoma tanga nsiku butatoma mezaba ale dibundu dizibukide ebitazilwaka mu 71 bubu ale tudide communion mu 72 mfumu yani ndo katu nzonzambe kaitunga mako itunga mani satade bitalanga nzoyo la mbadon saka ngaka ibeto ko tulela salem makampele yoyo mukya wisa kina tulela salile nzoyo yukutakane makanda manza yamvimba kansi nzambi mwini vontangu beto tuyiti kanyo yamala kavutula ndombe kana fulukene kyantete ebubu beto tutakubuke fulukeke mambi mito makama yambula nzambi sika yangalala donc tu kama na lumukya wonu tuyambule no mana mambi tusamba ajenoye beto tuzeki ko ngutuleni voka tulendiko moma wonso no masimini mfumo ndongo lumukya hunu tuvutikidi moko tuli mavutula maonso no gata dia Yerusalemi ngaka tulenze rangi la ko bonso gata magata mu makondo lo bete la bonso batele ngitata batantu bonjo nkamba kakimbala zoleleko moma kadimu magata mu mankaka ngamaleni monikanga munkamba ko bonso butele mfumo ndongo mbwatu luzikondo lo betela mavanga makondo lo betela una savol tutamona vokinsuza beki megampamba kone una ntangu ina muna ngonda tanu baba bavanda mu Yerusalemi matoko malauka mamingi mubwei mundwinu za diamba bana bakala mnantangu na muzaba benena doan kakasiri nwa diamba diani kakatuka kuna ekol secondaire ntidu busi fuka mabamfu mbanda mwidi diamba dwini katibu mgita mwana bobo bamfu mbanza ngeni mazaka nwadi papa mazaka bayikuti ko biya kotobna kinlongo kasa jo kantinu ment muna mira kinlongo mpasivuka kota kuna kinlongo wansireva mbakiti wasireva mbaka pasiva nkulu muna flare zakana yatikidi dia flare za won dia flare zanti mbakidi zikuvutira fubamba tokoka bwede bambakidi babingi atoko mundi unuza diaba futi mona weka bingoga bwede munswami tadanwina kusiru zayu ubalukidi ale weka bingoga yo nkewa swama ngankila ukusolole dog mana tuwogile mkikongo
bikaputu widi bio bifulu bina bonso butele papa kuna kamfuma muna monso bakasongele tuka kimyala matenda mana lo mzanza bisadi nzanza longa yenkhumbu ya kumbi muna maonso no bubu nkutu bonso buka yuvudidi ndimba mankhondo papa wavutula papa simukimba unkyangani depuis le 4 août l'an 2012 sintsukenda tula kuna ndimba mankhondo muvutula mankhondo mana tasikina phela teyunikiki mankhondo mavutuka kanti mna nthangu yina mankhondo mafuka musonga vo papa muvutula kena mawonso ni batata papa bona botu sikisilamu botu sisilamu kuna kwa yina mwina nkaka mwilo sanduku toko digai kidi mukatuka serkei bututa wa bobo bizinga bina twa kitula zozinzo na fulubina be otu tula zitula tunga zinzo mukuma kyanki katuzololoko tatuzoleleko twa songololwa tweka nkinga kibongela wotso papa buna bukatele kuna Cambridge kuna keleka bizinga bina byakala kanti bubeto tulo kuna tungi zinzo muna bifulu bina bifuidi bifulu bina tutawula mugikongo tutayuvula mugikongo bana bantu bele tungi muna twakatula twavutula bizinga byobwe bafuti katuka futi katula kati kuna katula pe mpaka sazingi bantu bana bampila yina bonso butele mfumelo ngaba fwendi bwana muyeluselemiko butala bibisal bedi bundu bere to sadisal bedi bundu ana fulokina mamingi fyoti tuwele tayoke sampe bampangi balembo wa Kikongo ba wa mkingala fumandongo bwekazoleleta papa Christian maloba ya papa diangenda na oyo tolobili awa mingi na Kikongo soki tozali kozongisa yango papa Simo Kimba Unkyangani na toro tozana raison on a raison. Oui, papa Christian. Merci papa. Na kombo tatamo na peta tamo limo santu to kende un peu bref pour ngonga. Message oyo ezali série 85 mois de juin. Tangu papa diangenda ayaki awa na kamba nenga salaki tournoi na bakan. Oyo tolandaka mingi tochaka oyo alobelaka luwa wana ezalaka na kanki paku oyo sikoyo tango akenda ina kanfuma tokozwa un peu bref na message na ye alobeli biso mingi likambo ya mobeko yango atangisaki ba chapitre wana oyo etangamaki na tongo na kili cha tongo avant bakende kuna na kanfuma donc ezalaki na Josué chapitre 1 verset 7, Josué chapitre 23 verset 6. Ayekoloba lisusu ete soki tata Nzambe asengi biso likambo seke alingi asala pe likambo. Donc coïncidence ndenge papa tindi biso musala lelo tozotonga siti ya longa toyebi oye abombe na sima wana te. Me yango papa ngenda auti kolobela. Alobeli pe esika oyo tosalaka mwa mingi ba confusion mama mwilu cercueil ekoyelaka bango ezalaka na ngombe kinchuka te mezalaka nde kotoyo na ndimba wana ndenge papa fumambanza auti kolobela yango. Donc ndimba wana mona na Cambridge okiti do vale wana yango wana pe kaka eke ematiti kuna na longa kote tozo saela musala. Donc yango wana pe kaka nzela na bango ezalaki lokola awa na nkamba pona komata na nkamba na tango wana ezalaki mobeko soki bazokende koyana ndimba makondo awa
bazakoya kosalela mabondeli na bango. Donc il faut bazwa CCCC wana babaluki bakebima lokola bango bake Kingoma babimi kuna donc balekeli tronçon na ya Longa bayiko kita CC wana kimiala na sekuna nde ba se retrouver ti bakoya kobima koto yo pona kokima mundele Longa ti na kumbi bayiko mata na loya mai wana pona kokende ti na Cambridge wana ingeta papa. Donc parcours na bango ezala ikuna. Donc ndenge papa zolo babisika wana nyonso batu bakoya kotuna ba histoire oyo. Donc eza site moko tangu bapaya bakofanda na Longa bazotala mbala moko se côté histoire ya mama Mwilu papa Simon Kimbanga bimela kaya na cercueil donc bazotala vale wana directement na se. Nde ayeko pesa biso pe insistance ya kotosa mokolo wa misato. Lokola lelo toza mardi, lobi ezali mercredi. Ndenga lobeli yango ete mama Mwilu avant abanda musala asengaka na papa Simon Kimbangu na libondeli ke aye musala te kasi pona pasi ya bana mama nyoko wana bakabela kiye atie na mai. Donc ndenge pe toza lelo mardi mvula makasi no kaka mama Mwilu akanisi ke manyoko ekeka na mai dotikana kende kotala yango wana esala ke agende okuta na evenement wana ndenge papa ngenda lobeli yango tango bazonga ki na ndako mama Mwilu azwaki maladi makasi donc etikala ke muke akufa. Donc biso ebele pe to négligera mokolo ya mercredi to yebite soki na nzoto na molimo parfois to kufa na biso déjà papa. Ya to pekisaka ke mercredi boyaka a na résidence te kutungisa papa. Oye tour utika biloko to yambi. Kasi oye papa comprendre kaka. Tozalite. Osaliga tika nake ndikuzwa maya pamba ko bonde la iti ikasa mikola misato bisoto kwa kutambula tete kunoteta mabanga na pembeni. Continue na yejo no. Merci papa. Donc ndenge to lobi biso ebele si to kufa na biso nzoto etikala na nka epave pona kozanga kotosa mokolo ya misato ayeko betela biso susu sete na bizaleli na biso bafandi ya Yerusalemi. Ndenge papa Fuma Mbanza uti kopesa biso déjà mo ba détail nango. Donc bizaleli oyo ezomona na lelo na Yerusalemi ekokani te na esika oyo tofandi eza ya bule. Ndenge auti kopesa la biso ba détail wana nyonso botosi ya mboka oyo ya Yerusalemi. Parfois biso ebele tukanisaka ke no Yerusalemi tenta oyo kaka ndenge tomataka koloni oyo. Mais yango toyoki ba parcours na bango banzela balekelaki donc ebaluki eke tibisika wana mususu ye mokaka mutaye bisoki Yerusalemi ebandeli wapi soki sukeli pe wapi. Ayeko yebisa biso lisolo ya ndimba mfuma. Donc se oyo ndenge papa uti kolobela pe ndimba makondo makemba wana papa Simon Kimbangu atikala kolona banda 1910 mbe 1901 ndenge papa lobeli pe papa Simon Kimbangu kianga nyantanke mokokisi ya bilaka azongisaki lisusu projet wana parce que awa déjà na 1985 tant papa ngenda tunaki bandeko na biso swati bambuta na biso oyo bazalaki na tango wana ba répondaki déjà papa ke projet wana esi ekufa. Mais tomoni ke papa na 2012 ndenge papa lobeli yango papa Simon Kimbangu kiangani azongisaki yango lisusu ayeko betela biso sete kaka nyonso wana ezaka na parcours ya mibeko tokabona na satana pona bolamu na biso eya aussi longtemps tokangami na satana yango wana tozomona ke bilaka ezali koumela pe mingi ndenge biso tolobaka ke papa ata amoni likambo alobaka na ye te. Papa ye kutu bandoki bango nde alingaka mingi yango wana pe papa ngenda uti kolobela ke bango bapesaki bango mitema ya minene donc ya kosangisa na biso bandoki na biso banani miyibi biso nyonso tosangisa po susi ya papa Simon Kimbangu ezali moko te atikala
biso banso tokota kasi totika kaka banzela wana ya mabe oyo tolandaka oyo tosalelaka ndenge papa lobeli yango basengaki ye mpe akota na bandako me alobi ke nayebi ke ntango boyebisi nga na kota na bandako babiloko na bino wana bobombaka bobimisi yango nano bokebomba quelque part me ndenge bobimisi yango ekende libela soki boye kozongisa lisusu wana ekozala pasi. Aye kolobela biso likambo ya retraite ndenge ebandaki pour que toya komela elambo ya liboso ti toya na retraite mpona kotonga tempele oyo ndako ya nzambe oyo papa alobeli ekosangisa mabota ya mokili mobimba. Alakisaki biso temple mosusu te, alakisaki biso nde oyo awa na nkamba Yerusalemu ya sika. Nde esika wana ya kamfuma tomonaka esika moko batikela biso espace bato ebele mpe bakotelaka wana mabondeli idem ndenge bapapa baza kosalela yango ndenge alobeliki bazalaki koya kuna mingi koya kobongisa makambo na bango na mama Mwilo. Nde parla kuna mindele na makanisi na bango ya mabe pona toujours komeka puissance ya nkamba ndenge mikolo eleki balobelaki likambo ya nguya ya nkamba basalaki ba projet na bango kotinda lelo tokomona ba drone me bango deja babandaka ngo kala ba utilisaka mwa papillon ki pungu ba installer ye bien ba biloko mabe pour que aya ko neutraliser nkamba mais alongaka te pamba te bazana nguya ya kolonga nkamba te. Donc babanda koyela ba forme ebele parfois mona nzoi ba charger ye poete akobebisa nkamba koluka bapapa to mama Mwilo sika bazali ne tomondaka ke nzinzika kopupuli ye me nzokande biloko wana ebanda kozala charger mais avant kutu ekoma na nkamba ou bien esika bango bazali éclaté yango moko epasuki na le vide yango ndongo esalamaka ekete na kingoma na montagne oyo kokota nzela kilunda wana kokende na plaine kuna nde lapin oyo bango bachargeaka ezobima lokola lapin oyo ya zamba me nzokande bachargeaki yango na babiloko mabe ntango ekomi wana mpe éclate etumbi moto biloko ndenge wana nde babandaki kotinda mpona kosala mabe na Yerusalemi to kosala mabe na bapapa mpe mama Mwilo bisika bango baza kokende. Continue na yo papa. Insistance kaka toujours mibeko nde aya kolobaki soki tata nzambe kolo Yesu bapesaki biso ndingisa ya kotonga tempelo mpona kosangisa mabota manso ya mokili et surtout mpona kozongisa mutu mwindu na esika na ye ya yambo. Kasi biso bazali kobunda kosalela likambo wana tolingi na biso kotosa te yango asengaki biso tozongela lisusu banzela oyo toyelaki te. Donc mutu na mutu ayebi nzela oyo ye ayelaki me papa ainsistaki tozongela lisusu banzela wana te. Pona kosilisa nde ayaki kolobela likambo ya bilembo. Donc babilembo oyo nyonso tozali komona awa na Yerusalemi nulle part esika mosusu te okende komona susu elembo wana. Je crois ata tozongi na bamboka na biso esika moko te tokende kolakisa bandimi ke biso mpe awa epa na biso boya kotala vale oyo papa Simon Kimbanga bimelaka mama Mwilo na cercueil eza te ezaka awa na nkamba. Donc na biso ba oyo tozali kotosa mabele ya Yerusalemi tokoba na kotosa ba oyo mususu basali bankamba mususu bayebaka soki babilembo wana mususu bako fabriquer yango soki bakosukela ndeni papa mwa muke oyo tomeki muke ko traduire pandungi kaka mtakoyeba pasini bakonosalela bilembo mususu wana. Merci kokikozonga ana tolandi maloba ya papa Mfuma Longo pe na bisika nyonso oyo ezali kotongama pe koloba ete totika koyima tango papa azopesa biso misala mingi
tozali koyima soki totali malamu likambo yango papa Mfumalongo papa Simoki Mbangu nasengaki biso banda fete ya le 12 octobre botongi bandako oyo ya longa kasi toza komona eki toza koningana te yango na yemei papa Simoki Mbangu alobaki ete apesaki biso nzela ya koloba mpe kolakisa likambo yango ezali ndenge nini yango ndenge apesaki biso nzela ndenge tokendaki mpo ete tobanda misala wana ndenge bauti kolobela yango na papa paster ke mikolo wana banyoka misato mpe ebandaki kokontinue kaka banyoka wana mpona nini satan azolakisa ete ye mpe azali kasi ayebaki te akokoka na ye te oyo ezali nzambe satan akolongola yango yango baprogramme nyonso eza kopesamela biso totya yango liboso na ntina botongi longa toyebi ete date ya le 22 mars ndenge papa asengeli yango ye moko ayebi ndenge nya kobongisela biso nyonso toparticipe na likambo wana ete bandako wana ekoka kotongama mpe tozwaki programme mponi toza kotonga c'est vrai tolongoli matite tosali baimplantation totie bisika oyo bandako bato na bato ekozala esito eza kofongama bisika nyonso ezali ekofongama me na ndenge emonanaki na baingénieur bisika si emonani kasi lokola papa si abongisili biso courant ezali kotala ngonga ti na le 22 mars malamu misala wana esalama butu moi kasi mpona kokomisa courant kuna makambo mosusu ndenge batechnicien bamoni baélectricien esengeli makambo mosusu te bapoto esombama mpo ete ekomisa courant kuna mpe mai fo ezala kokende kotokaka bamai na se na bakatini mpo ete misala wana esalama mbangu eza na biso mwa mpasi yango devi esalemaki na devi wana ndenge ye moko papa mpe asinye mokolo to na mkanda wana oyo bakotangela biso na kabine mpo ete misala wana ekende na lombangu nyonso butu moi tobanda kosala courant fo ezala mai fo ezala mai soki kotoka na se kuna mpasi surtout soki tozosala misala ya butu kokende kotokaka so bamai na ntango temple eza kotongama tomonaka pui oyo eza na kamfuma wana na place etiami parking ndako ezalaki wana bapapa batiaki batio ebanda kobenda mai ebanda place wana ti komatisa likolo awa liboso ya temple nde barobine wana ezalaki mai ebanda kozwama wana mpe koactive misala ndenge wana mpe emonani ete mai fe ezala en permanence butu moi mpe courant mpe ezala courant na moi parfois kokata mabende olie kodeplace makambo nyonso ezala sur place yango tokobenga papa directeur de cabinet po ete otangela biso décision oyo papa oti kosigne po ete misala ekende na lombangu nyonso retard ezala te tozalaka makasi na mabondeli tolandi historique ndenge ye moko papa Diangenda alobeli yango na bisika nyonso wana koloba ete papa Simoki Mbangu Kiangani azali kolanda matambi ya batata eza boye te po soki maloba wana eza te tokolobaka papa aza kofabrike makambo na ye me nzoka nde makambo papa si baloba yango bisika nyonso wana esi yebani tolanda programme mosusu ndenge epesami
Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa ndengo pesi biso occasion pour la kotanga mokanda oyo papa mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba atie mokolo to na ye na mokolo ya lelo wana ekotanga biso toyeba ete na ndenge bapesi biso mikolo esili pamba te d'ici le 1er décembre il faut tosilisa kopesa bikateli oyo bapesi biso na mokanda oyo nde yango wana il faut tosala nyonso tu pote tozala na kati na fourchette ya tango oyo bapesi biso mokanda elobi boy Nkamba le 25 novembre 2025 numéro 299 au révérend président délégué des collèges exécutifs nationaux de l'église kimangiste, tous, aux révérends pasteurs provinciaux, départementaux et régionaux, aux pasteurs de divisions uniques, des communes, des territoires et de municipalités, aux révérends pasteurs responsables de paroisses kimbanguistes dans les pays où il n'existe pas de collège exécutif national, tous, objet, construction du site résidentiel moderne de Longa, adduction d'eau potable et installation électrique. Révérends et mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous signifie ce dont l'objet est repris en concerne. En effet, comme vous le savez, les travaux de construction du site résidentiel moderne de Longa, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, exigent un aménagement urbain préalable, notamment en matière d'adduction d'eau potable et d'installation électrique. Afin de faire face à ces exigences toujours croissantes, je vous demande de vous sensibiliser et de vous mobiliser encore une fois pour une contribution conséquente, conformément à la clé de répartition ci-jointe. Cette contribution sera mise au plus tard le lundi 1er décembre 2025 directement à la disposition de mon conseiller direct en charge de l'économie et développement, Papa André Mbenza Kiangani, qui est le coordonnateur de ces travaux, via le secrétaire administratif de mon cabinet, Papa Moussona Mbouya Fiston, joignable au numéro plus 243 89 88 26 800. Puisse l'Éternel vous combler de toutes ces bénédictions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le représentant légal signé Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Sasaipi Tokotanga, clé de répartition. Wana bandeko bafungola pena matoi po bayeba nini yango ya bikateli o epesameli bango. Clé de répartition. 1. Le pays ayant un collège exécutif national. 1. République d'Angola, $5,000. 2. République du Congo, $5,000. 3. République démocratique du Congo, répartie comme suite. La ville-province de Kinshasa,
A. Les communes de la catégorie 1, $700. Les communes Kimbansek, Ngalema, Njili, Bumbu, Mongafula, Nsele. B. Les communes de la catégorie 2, $500. 1. Kasavubu, Lingwala, Kalamu, Limete, Masina, Matete, Ngiringiri, Selembao, Makala, Kisenso. C. Les communes de la catégorie 3, $300. 1. Kitambo, Lemba, Ngaba, Maluku, Bandalungwa. Le reste des provinces. A. Les provinces de la catégorie 1, $500. Congo central, Haut-Katanga, Lualaba, Chopo, Sankuru, Kasaï central. B. Les provinces de la catégorie 2, $300. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kwilu, Équateur, Haut-Lomami, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Tanganyika, Chwapa, Kwango, Mai-Ndombe. C. Les provinces de la catégorie 3, $200. Lomami, Kasaï, Kasaï oriental, Ituri, Haut-Touélé, Bas-Zouélé. Les aumôneries Kimangis Omoki. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, $200. La police nationale congolaise, PNC, $100. La garde républicaine, $50. Paroisse Kimangis dans le pays où il n'existe pas de collège exécutif national. 1. République française. Paroisse Saint-Ouen, Saint-Denis. Montant $5,000 par paroisse. Montreuil, $500. Lille, Blanc-Ménil, Rennes, Lyon, Nantes, Creil, Bordeaux, Colmar, Angers, Dijon, $50 par paroisse. 2. République d'Allemagne. 1. Paroisse de Düsseldorf, $250. Paroisse de Stuttgart, Aachen, Munich, Berlin, Francfort, $50 par paroisse. 3. Angleterre. 1. Paroisse d'Ilford, paroisse de Londres, Stockwell, Birmingham, $50 par paroisse. 4. Royaume de Belgique, paroisse de Bruxelles, Anvers, Liège, $100 par paroisse. Paroisse de Liège, c'est plutôt $50. 5. Confédération helvétique, Suisse. 1. Paroisse de Genève, $100. Lausanne, $50. 6. Royaume des Pays-Bas. Paroisse de Rotterdam, $100. Paroisse d'Utrecht, $50. 7. Canada. 1. Paroisse de Saint-Hyacinthe. Paroisse de Montréal, $100 par paroisse. 8. États-Unis d'Amérique. Paroisse de Maine, $250. Paroisse d'Atlanta, $200.
paroisse de Dallas, paroisse de Minnesota, Cincinnati, Charlotte 1, Charlotte 2, Washington, Champaign, Missouri, Indianapolis, chaque $50 par paroisse. Fait à Kamba le 25 novembre 2025. Ndenge tolobaki mikolo esi ekosila. Mikolo ezali susu te pambate d'ici le 1er décembre. Il faut tout zongisela. Esika bapesi biso adresse bikateli nyonso tu o bapesi biso. Bongo na moye ya lelo tango bapanzaki sango na ba téléphone na ba oyo ya poto déjà bamusu basi ba réagir lokola paroisse ya Saint-Ouen bango wana basi ba réagir pe bapesi ya bango $2000 na comme avance ndenge bapesi yango wana biso bamususu tosala pe makasi ndenge tolobi mikolo esili d'ici le 1er décembre va clôturer pe tokopesa ba rapport final banani batosi te. Merci tosi siboye na koma tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci, papa directeur. Oui, kozonga na yo esika kofanda.